ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Oui chéri mon bébé oh là là bien Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te ve. Non. Rita na bilope leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien. Ala forme ndeza ba moko na studio. Aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là ils ont chargé les lots tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis Il a fait combien d'années Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour il y a Angola maman? Antonio Miala mwana mobali ye wana na biso ko pedi yaka rita yaka nangola za wana Angola normalement eza na palanka na palanka bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon Soba Misana Kolanda, Irène Masiandoki TV, Identité à Bundis, oh Mama Bino la Kabino, Kakaba, Histoire vraie, pour Essa la Bino, Bavouema Kassi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na Lobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo à Irène Masiandoki, Essa la Kavrema bien Makassi, Yango to Ebisa Kabandeko, Nyon Sobazolanda Biso partout, ba oh nanu ba sabona, te na sitio yo, bo s'abonner au site ya Mama Abino bandeko déjà bo s'abonna bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 pour sunga yo nanga na suite ya vie to bandi ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille ka pesa ndenge na lobaka respect na Mama 22 moi sur Amibla 22 ndakuna Verchache to bosanité code mboka ya Willy Mosheni Tomoko bien makasi ya Willy Mosheni. Merci na Yves Djoboke, garçon de luxe na Katia Paris, babive na nga sola ka plus que li solo. Tobo sanité BBC Bibi chez moi Nzambi et uno en direct des 001. Merci na Fifi Tomo la japonaise et maman na Erastine, tantine voisine na Katia Bunde seto kendaka bongo na Tazivita, Imana ya papa Trésor Chou, balubi porte-parole na biso Yamaele Anastasie Vita Oumela. Merci na Bamouré Zignon sont partout bozali pourquoi pas Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton de longues jambes. Naomi Mwenge Naomi ya papa de Gaulle. Bamouré maman Irène Masiandoki ayaka boy. Toi na lisolo ko beta vite fait ndenge na lobaka mais avant ya kobanda nazo rappeler ba vrai chéri nyonso bona pour ma teinture bozo benganga trop pona ba gamme o ekoti pa ya mama Cornelia Lutadi la mwana télé si moi sa tata na kati ya Bundes.
babi kasi ndenge ozotala eka lisolo oyo tala logo eza wana batia ker bakoma Grace Light numéro na ye yango wana benga mama Cornelia okozala jamais déçu yo moto oza na problème ya peau teinture ebeba otelaka te opakola biloko ebele bebisa opo ya yaka solution eza kaka na Grace Light cosmétique benga mama Cornelia lotadila ntango kobenga etuna ya propos ya boutique Rehoboth kolata kitoko ndeko nanga okosepela okutana ba poudre ba rouge à lèvres ba perruque biloko kano eza kuna balobi umela mama Cornelia merci na Fatou Sene la sénégalaise o azobongisa basi bataille ndeko nango zolula baninga etai kitoko fweza la sali bebel asali nini pa koma bongo ya benga biso oza numéro ya Fatou Sene la sénégalaise talaka pe na lisolo zolandanga o mona logo na epe eza wana benga fils fashion de makambu na ba papa na ba mama solution ezozoma pona bataille na sukisa na ba diaspora nyonso bolela bisengo boko sepela na Kinshasa na restaurant super urbain chez mama Sylvie Mwanzaka yo diaspora kiti Kinshasa olela bisengo ndeko nanga kende ko sepela na restaurant oyo kaka moko toza nango restaurant super urbain adresse ya mwana bozomona logo ezawana kende omona mama Sylvie Mwanzaka oko sepela chaque samedi dimanche buffet africaine na priya bien oyo kelenge Kinshasa ba morena ba mauvaise Irène Masiendo ayaka boy lisone eko betela milo bandeko nanga eza lisolo ya ndeko moko ya mobali auti kotika biso akufi na Congo Kinshasa mais aza mwana poto bandeko nanga Kinshasa réputation ebeba mingi na poison oui poison na Kinshasa ezali ebele poison na Kinshasa ezali Kinshasa eza mboka moko soki okezo tambola ozoli ozomela pona restaurant on atinda rabino na restaurant super urbain chez mama Sylvie Mwanzaka pokuna nde balobi bonzambe classe qualité bisengo propre ba mourena ba moureze liso na sobeta nde kombala kufi na Kinshasa za mwana poto atiki mwasi na bana 4 awa na Europe epesi passe epesi mawa babengi mama irani pona kosola na bana poto parce que ndenge tokenda ya Kinshasa toyebika ke batela rabatu ba poison ndeko na biso mobali azali ndeko avandaka na Belgique akendaki Congo Kinshasa vacances ndenge yo nanga tokendaka mais bakutamaki na Kinshasa kuna bazalaki bato ya Belgique moi ebele ye azalaki na tonton moko bayebani pe na Belgique basolara bien mutu na mutu akendaki na ndenge na vacances ndeka biso bana poto ezalaka oza Kinshasa oki ndeko mo bozaka na za Kinshasa pe bobengani bokutana poko bobeta tour esalaka bien ndeko ya mobalo akufi ndeko wana abengaki ye camarade ne baza na Belgique abengaki tobeta tour na soir abi problème ezate menga aza en transporté ndeko mususu abengaki ndeko akufi abibiso oza en transport tokoya kozwa tobeta mwa tour ndenge kaka ezalaka ekomaki na poko ndeko wana o akufi abengi ndeko alobaki akoya kozwa biko ya susu kozwanga te nayoki bien te nayoki ba malaise mo esalinga fona lala nazotoka nayoki ba palpite ndeko atuni problème ni habité salenga su ya 2 jours passés na remarqué soki na meli kisi ya malaria otoyaka na awa nazobosa nazomela ba whisky ezosalanga motema bien te ok na la na obima sute ndeko wana pa uteki Belgique abi problème te biso tobimi na biso ndeko akufi mutabengaki moninga anile rendez-vous abe okete azoyoka bien te atikali tango atikali ba palpite ba malaise et matie ti butu vers ba 23 ans ndeko wana ayaki kokufa bakendaki na hôpital avant kufa balobi atielie poison bandeko nanga ba médecin Congo so bamonyo ye batuni kozoka ndenge nini nazoka mutema moto ba palpite babi poison do basala test poison te na yeko comprendre batu mingi bakufa na Kinshasa to ba poison supeza na poison te londe na ko comprendre po na confirmer na lisolo oyo ngana beti ndeko mbala kufi avant kufa abande ko yoka bien te abenga ki pe mama bani na poto ayebisi mama bana be nazoka bien te na remarquer mukwana na melaki kisa malaria to mela awa na melaki whisky na bo 5 esala kinga mabe na tokaki dans na secteur ba 3 éditions na zaki ngate ya moi c'est bon million sabi na million lo na bossa ne selinga mabe muteme betanga mbonbon bando sola moi c'est mazai de faible bina moi c'est fona lala na rappel ton na lamuka ndenga lala ki bongo et c'est grave ki bakende na hôpital a soli suna moi c'est tanga za na hôpital kuna to babik bateli poison na ndenge ayaki kokufa bande konanga na Kinshasa tango bayoki kaka ndeko mbali bateli poison ba moni mbala mo neve no batambola naye bandi ko stresser neve wana okendaki wapi boliaki nini otelie nini vabi lelo to bimite
Il y a des jours passés ça là qui est peka botenga to bima ni là qui pekaka. Oh te ba popite beba tele poison pitele ba tele poison ba sali elo côté l'hôpital ni ba benda makila ni examen. Kaka ndenge azo pesa ba réaction passe azo kana ndoto bango ba confirmer qu'ils a poison. Ba tie bango na confusion. Tant ba bengi mwana poto bazarane na Belgique. Ba c'est que mutuno akufi ake sur place pa mon accord ya ndeko na ye. Nde balu bateli poison bite ngata on ngena bimana alobaki na nga boye ba benga mwasi na poto bi oui eza poison ti problème eza nini amemaka kisi ya malaria ba mourir na ba mourir bolandanga na bokebi nde kombal akufi na poison ti parce que tant azaki na douleur pasi wana a expliquer ki mwasi na ye Dieu merci a expliquer ki pende kombal bazali na Belgique ceux qui babimaki na ndeko wana mobali mais ndeko wana ngola ta ber kiska bakendaki bateli poison nzamba za bolingo selon du sonde ba pesinga ye moko anila ki rendez-vous bandeko nanga ba bengi nga pona betal sona ibisaba na poto mingi bokenda Congo bomema kisi otomilaka ya malaria ba mourir na ba mourir batu mingi bakenda Congo azo melango azo meane pe masanga esalaka eloko te ya nzoto na nzoto eza na ba caprice nango ya eza na batu babela diabète bakufa misu babela diabète ba vivre ena batu bazwa cancer bakufa misu bazwa cancer babika ya nzamba linga batu ne asalaka grâce na batu alingi pe bantikor na biso ezalaka ndenge moko te bana poto bofunga matu iboyoka na epo na kobeta lisonde ko na biso mobile akufi na Belgique akufi te po batieli poison na eko sambwise bembete na eko tanga kombo te na eko fongola bana poto misu mingi tokenda Congo me mikisa malaria mais soko sa muto melaka alcool ozo trouver normal obela baba fort bankoi biloko mwindo ezokota na nzoto yozo trouver normal ndeko nanga nzoto eza na ba caprice nango ndeko mbal aza mobala melaka ba whisky amelaka alcool ya mingi abande komela kisi wana tongo omona keke minutes abosani amili ba whisky na ye et ça là qui est de liboso et à cause sous deuxième fois yango emembie na kufa poison mon côté isawana atiki moi sinabana avant de quoi kufa sola ki na frère bazana na Belgique a sola ki pena moi sinaye a ebisa ki moi sine deuxième fois ba palpite ne sala yangwana a na obosa na trobi ki na mila kisiwana na ekomela sous whisky na moi na omela sous kisiwana ti po soki na meli kisiwana ils ont empêché nga pona mela alcool apparemment mobala zaki muta whisky alcool ya mingi na nzoto bandeko na nga to yeko pesa conseil nzoto basakana kana ngote ndeko na biso mbala akufi na belle aza mwana poto na Belgique akufi na Kinshasa eza poison ti to yepo na kotanga kombe mbete ko tsa photo te me ba bengi ngai epa ya camarade na ye o bazaki na Kinshasa pona koyebisa bana poto ndenge tokenda Kinshasa to melaka kisa malaria parce que biso to vandi mingi na Europe ba poubelle marambe belé eza pasi pona ba santé na biso to négliger ngo tena ba tonsu ba ninga omela kisi wana te muso zo melanga 500 na alcool et simba kai ponzo tone eza bongo mais nzota ba tunyoso ezalaka ndenge moko te eza na mwasi muso ko zwaze mi banda zo kizi mitsa ko bota obela te eza muso ko zwize mi ya akobota makobota na pasi akonda mabe asanza mabe akoto pitana mesuka suka kobota donc nzoto eza na ba caprice nango yango yo mtozo landanga partager lisola mama Irene Masiendo eza mulaite eza muku ndengo ko partager nzamba lola akopambola yo peut-être que ça ndeko mo pa kenda Kinshasa sakana na santé akomaka na Kinshasa azukisa malaria azomela ba whisky ba ambiance belé ba whisky ba mela PPC fort c'est PPC sentiment peut saleka mutu bien wana talikaye to beti solo kobote to finge bembe ndumba te to monye bembe na mabeti to beti lisolo ya kisibo interpréter parce que famille ekufeli ekolanda lisolo bien que na tangi kombote mais eza lisolo ya bato na lingara polémique te nenga ko pesa conseil na sala ka proverbe 19:20 lisolo na beti na bite komba la sala ko bona Kinshasa na lobite kayibi na bi akufi amilaki alcool na kisi otomemaka ya malaria ba mourir nzamba lola apambola biso to batela ka santé eza na prêté biloko nyonso ekotikala masanga ekotikala po tokuta masanga tokotika ngo mais tango ke ba Kongo wana tala kita ya santé na yo ya loyenge ko sakate biso yokenda Kinshasa to kamuni loyenge mais alcool na nzoto ekota te mais na kamuna ka loyenge na kamuni mpe na tandion na singa mais alcool na nzoto ekota te mama irani anti alcool mais na ko bina na ko beta masolo na koloba na nzunzu moko donc soko landingo bi waza na kwiti mais mama irani anti alcool mais tozo vivre bande kolanga soki lokwana ilinga kote tika soki elinga ka osalela
tant au moins peso komela alcool mingi ceux qui santé dérange zo mela kisi ça stop comment mtake kongo zo mela kisa malaria azo mela ba whisky azo bosana kaya nzoto basakana na ngotende ti blague mutu mobimba ke atiki mwasi pe na bana epesi pasi epesi mawa yango to ekopeta conseil pe kobeta lisolo na bandeko balandaka biso leonga na confirmer batu mingi bakufa batelaki ye poison babendaka bango makila te basa bango ba examen te parce que ndeko batia famille na trouble bando menacer neve na ye ke okendaki ne wapi babendaki ni makila basalaki ni examen batunaki ozoka ndenge nini nde bamonaki azotoka bimutemesanga moto bapalpite azalaki na kimia te babi eza poison mais eloko elakisi eza poison eza te mais ndeko mbala ava kufa vers 16h 17h asololaki na ndeko oyo bazali na Belgique balinga babima anilaki rendez-vous aexplikaki ke deuxième fois ezosala ye yango oyo amasta na bosanaki na milaki sa malaria mkwana na milaki whisky compliqué ngebi losu na bosani na senti biloko yango esalinga lisusu moyen na bima eza susu te abengaki mpe mwasi ne na pale na obima te na ngai na bima na moto kingandi tala nzoto esalaki nga boyeboyeboye avant-hier mpe esalaki nga explikaki mpe mwasi alobi na mwasi nazoka mabe mwasi abi azali deja bien te andosola kitoko ta yebisi na lala tant na olamuka na orappele diku baye kobenga mwasi baza na hôpital mwasi mpe na hôpital asoline ayesaloka abesanga mwasi bimela mabi na meli bamai nazoka mabe ebiki avana ya na telema na selo kwa na misubeli abi ah bon abi oui yango na ye hôpital quelque temps babengi mwasi papi mobali akufi donc mwasi asolaki na mobali camarade pe asolaki na mobali ndeko mobali akufi na poison te epesi pasi epesi mawa conseil eza gratuit oya sepeli koyoka ayoka ndeko nanga doze ntango ozomelakisa mondele keba na bokoko keba na masanga nzoto basangisaka ngo na bisangisa te nzamba lola pambola bino mpona patience fidélité confiance oyo bopesaka identité ya bundes Irene Masiendoki mwasi oyo apelai moko sans mombonda ebeteli promax o mama abino butikala kaka na nga na YouTube na elaka bino masola solo anti mafinga bo s'abonner bo partager bo like video tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te la tolobi bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième fois. Et ça, alors, quand on a la scène, on a des fix fashion. Il y a quand même dans mon scène, ma casquette à la qualité de la faute à l'homme, le passe la commission de ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos dans la scène, on a fils fashion. Et t'es qu'à la qualité. Là, qui sont la musique et la robe. On a tout un petit monde à ça, la piscine, on a commenté à on a eu nos blondes. Ça peut s'en adresser. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, moi je suis bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, je n'ai pas sur les dégâts. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya Kano Gen. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya
qualité ba marque ya propre tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de